Ah oui, merci. Nous sommes déjà connectés partout. Bozo talabiso abi et c'est la raison. Bozo na toujours bozo ko koma bozo ko tuna ba mituna na bino bozo ko tinda biso to le kabino ba invité par rapport à la situation za ko le kanambo ka bibi ke mikolo atanga moko na micro na ngana zoko ka ko maîtriser ma mazo le kate to utiko ya babande ko beli même de quoi misto to soigner à IDPS admission biso ba article belé article 82 article 150 donc de wa mo mbana habité sur diplôme ya communication to chama partout le ka ya to poto maîtriser ma kamebele to moni pe mo na mboka fa le côté à ça peut côté mais la bi que non konzi ya mboka abuki mibeko par rapport à nomination ya ba magistrat ou économie wana ngoto eko luka mwana mboka lulu di lumutu ope bo mesala ko bena tindika ope a maîtriser quand même peu mibeko to soana makambo ebele ya ko beta pe sur actualité etali mboka en tout cas mbote mwana mboka mbote ndeko journaliste et puis mbote na ba téléspectateurs nyonso ya tindika TV bandi ko beli ba sepela ko lano babi ke no obunga njelo za ko kene tozala toujours na katikati ya bien jour ko mate ke no o santa tukutombele mutu boyo be ba mbona na kinga kati ba boni yo na place muso to kutanga kombote nzamba yo ka bango nzamba yo ka bango et puis ayo ka prière na bango na bunga te voilà ce que tu es koloko par rapport aussi à l'actualité politique bandi ko beli batuna biso to loka poza mutu yebi mibeko to moni awa mwana mboka Martin Fayulu awuti koloba kino président de la République nomination ba juge Joana awuti ko boka mibeko okoloba ni par rapport à likanisi na docteur Théodore Ngoy basangani bango mibale dio na bango wana bon biso tolobaki yango déjà ezalaki kala tolobaki ke ezali violation mais pona kolanda ti bisika bango bazali kolobaki comme ya buki mibeko conséquences ezanini loi eza claire loi utilisera ba mots ezaka clair alors tant loi utiliser ba mots eza clair yoko ya na mulilité na kati ya mibeko balobi ke bakoki kolanda mokonzi ya mboka na haute trahison na soki asali nini soki asali tobengi violation intentionnelle ozolanda nga violation intentionnelle c'est en ce moment-là peut-être bokolanda ye mpona haute trahison mais so asali violation intentionnelle te ekezaka violation c'est ça la maka je crois peut-être il faut tirer conséquence donc tant qu'il y a une extrémité makambo esalamaki lobi te ntango ya yaki lelo makambo esalamaki te esalamaki kala tolobelaki yango déjà mais plutôt ndelo mpe nazo comprendre eza agitation ya bato baza nsima ya chef de l'état na baoyo bazali bato ya parti politique ya chef de l'état biso tolobaki yango bato balobaki yango ibele awa et c'est ça qui est loco nous avons dit moi je me rappelle na ligala ba émission batuni nga na bi ke oui awa en tout cas eza violation nalobaki yango eza violation mais pourquoi bazalaki une agitation te ntango foye lalobi yango ke eza violation akomi kolobaki bakende kofunda moto akende kofunda président chef de l'état eza citoyen nyonso te nawe teni makambo ya violation ya mibeko eza citoyen nyonso te c'est toute une procédure mpe ekozwa mpe mandat mobimba ezali procureur près ya cour constitutionnelle yinda azali na droit ya koyeba kodéclencher tobengi action publique parce que la cour constitutionnelle azali juge naturel pénalement chef de l'état na premier ministre mais procédure on ezalaka te ke procureur akeka mbala moko na saisir non parce que constitution aboya qui instabilité s'installer sinon à ce moment-là mutu nyonso aza na facilité kona kofundaka chef de l'état lundi ake kosamba mardi ake kosamba mercredi sikoyo conseil de ministre basalaka mokolo nini yango batiaki baprocédure moko élastique mpona kofunda chef de l'état ebendaka baprocédure neti na états babenga yango impeachment c'est-à-dire ezali neti komise en accusation ya chef de l'état trompe auto toza na mise en accusation epa na bango kuna sikoyo procédure yango esilaki est-ce que oyoki place trompe adémissionné to basali déchéance non eza procédure ya mulai kuna pe mitufa esala eza teka boyeka abo toye kofunda bafundi pe esili non il faut procédure mulai donc c'est à dire eza tendenge bokendaki na bacarton ya vide na nini makambo électoral non kuna ezaka il faut bofandisa makambo alors moi je me pose la question est-ce que vraiment socialement est-ce que ça vraiment important que nous fondons chef de l'état totika mandat na esila nango te bomoni te ngana za parmi bato bakokanisaki botika mandat na esila nango soki esili ya biso nini asali na o place oyo toyo ofunda ye babike olongwa ekoma nini ba opposant balongola chef d'état zeni makanisi malamu totika sisa malamu na ye c'est fini ngai lo na mona ka yango na ke to benda na pour rien vie en tout cas oye oui merci to senga ye pe opposition pe za équilibré et puis moi contrepoids y jouer via ye mais via na ba dossier mo to so ba yango déjà abzongisa en actualité ce que bino pe bato asima vie bato asima chef de l'état panique ezui bino na comprendre bino ta et là ozo bomande makasi nde yango wana bilobela wana ezo barre fort oza na maîtrise ko na pesa bino conseil oza na maîtrise tala webi soki na mukilia mutu moko boya comprendre ko zaka faible so abiso ka mon moko boyo tomboki ba osaka no makasi na vie na lo bango toujours bato accompagner te
nga tanisaka tambo tanisaka kombo mingi tozwaka po biso to pesa bato ba kombo ngapela zaimo na classe to pesa bato ba kombo to yana vie moto robenga yemingi vie tetra alors tabilamba ya jaune na rouge moniki sa tetra ne za jaune na rouge to bamba e kombo vie tetra siko fiona so zo benge tetra fo bunda comme on a vu tigalaki alors yango za somuntu a provoquer okipete matumboli aussi là mais bato ya IDPS balingi koyoka provocation te so ikaka pa ba pe wu ba bimi yango ba déranger bino so matin faut la comprendre que ba oyo fona bwakela mo ka vene so bwakeli bango vene kuna ikoti mbai mbai tabo kumina mbai mbai botika oza makasha yake kofunda mutu eza bien kofunda mutu ezaka bien mais kene na ba preuve parce que mutu eko funda soki oza na ba preuve te akofunda ka place yo ofundele wana. Alors, non, ils ont outrage. Ils ont possibilité de constituer un pays à niveau constitution na biso. Batwa ke ono adan Eve basala iso inde nini balia imbumate. Nebisa bango ke makambo basala kasala wana na Bible bakoma ngope. Tel connu sa femme. David a eu moi si boy. Bakoma on na Bible yoka iso nite. Bongo kaka adana Eve ba yoka la mosoni. Non. Donc pour dire que ils destitution à chef de l'État, mise en accusation chef de l'État, constituant muta prévoyant ngo. Tant constituant prévoyant ki ngo, wana Félix Tshisekedi na koma président. A prévoyant ki ngo par rapport à Félix Tshisekedi. Alors bi président nyonso akoya soka salibu holandela. Mais pour mes akani, ce muta yo funda za na raison te. Ba mtso ake yo funda bazali na tort. Mso malentendu. Bon bala liboso fe fa yo funda batu yango wana. Tant yo funda batu mbala liboso ba résultat mba ibaki. To ibinenge bimaki. Alors pour nga besoin d'agitation en tout cas tu as IDPS besoin d'agitation moko bon on dirait vraiment basia bengalisa muke kaka wu neti essence non ce qui nga bino na za maîtrise ko bisa yake ngai na kinotika fa mais ngai so nga muta IDPS mabinga na kinotika fa ilu nga moko tala juge yewe tala magistrat yo ale kine ofunda mais ko banga na pesa par rapport ya makambo ya jamais kabunde banaki kwa kukwesa eto mona ki député MLC na sima makambo wala le peut moni la mukambo ko banga ni poser par rapport à ça non. Par rapport à Jean-Marc, c'est la première fois que nous avons toujours comprendre. C'est la première émission où nous avons combat. Par rapport à Jean, non, non, attends, tout ça déjà. Par rapport à Jean-Marc Aboun, c'était prévisible à quoi? Parce qu'on a toujours parlé de corps politique. Donc Jean-Marc Aboun a été conscient qu'il n'a pas fait grâce à parti politique, mais n'a pas grâce à la coalition. Il fallait soit bon ça langage soigner relation, à soigner été. Il y a un monde bimi banda. Mais le chef de l'État, azali wana par la volonté à l'élection. Azali wana mibeko nde fandisi wana. Donc akotambola na mibeko, akotamsa mboka na mibeko, soki bakolongola ye bakolongola na mibeko. Donc wana za volonté mutu kolongola été. Alors faut de quoi boza la calme. Vous montrez qu'il y a de quoi boza la calme. Mais oui, il y a des gars non. Mon frère, en tout cas bande kuna ngai na osenga bino pardon makasi. Bato apelisa mafuta ba mafuta eza bino. Faut aller à la télévision. Alors, le chef de l'État, mise en accusation, chef de l'État, haute trahison. Et ça, il y a la prétention. Il y a qui ne prouve en gros. Ce qu'on a prouvé en malam. Il y a gagné qui a gagné qui a prouvé. Il y a qui ne prouve. Il y a un l'aise. Il y a qui ne funda. Comme ça, total a pembo qu'on a biso. Les États-Unis, Trump a besoin répondre. Trump, il y a eu des choses comme qu'on a impossible. Il y a Trump, erreur sur erreur. Trump a beau, il y a un gouvernement qui nous témoigne dans le Sénat. Baolanda est pour une obstruction. À cette obstruction, aboy bato gouvernement qui nous témoigner. Vous comprenez? Abani ko menacer bato mususu Trump pour ba kino funda ye car na système de la mise en accusation mkonzi. Alors non, la vie est calme là-bas. La vie est calme, ba continuer procédure na bango. Nga ina pesa ndi conseil pa bande na biso boutique agitation. Ba agitation senga nini? To boza agiter aller. Ba acte mo bandi ya barbarie. Tant ba acte barbarie banda wana siko adversaire na bino nyonso asepeli parce que na bango nyonso baza wana eza fayu eza la nani Etienne et nani plutôt Félix mkonzi na biso mboka bazana muyini moko o alinga bango te siko muyini wana siko azo sepela te nde baza calme siko muyini wana siko azo sepela nde ba oswana muyini alingi Kongo te bato alingi Kongo te mbuma te baza ebele. Alors quand il se passe des choses dans le Congo, bazaro yo, batwali banda bazo sepela, tolingi dengwana balkanisation, tolingi dengwana et panzana. Pour monter au même moment, ah makele na bunya boisma kamizleki. Alors vous avez dit c'est pas gratuit hein. Est-ce que vous sentez que c'est pas ngana mona ça gratuit hein? Donc ça dit vous ngako bébé ça sikoyo esprit abatu, tolanda koto yo simbité, tolanda koto yo ali, bébé biso mitu. Ba jona to ebiango. Siko bino zo ba motendeni. Yumikaso aligali kamuke bat botomboki mafuta sima essence muke. Mabea
Par rapport à la nomination, est-ce que vous avez un article qui a bon Benoît l'a démissionné qui va te poste on a fait vous êtes obligé de renommer. Des journalistes makambo to l'oublier qui ont déjà. Nous avons dit tu sais il batu mingi basa la confusion ti. Tu boya qui basa la confusion. Nous avons dit que cour constitutionnelle c'est une cour spécifique. Parce qu'ils ont dit que la loi moko spécifique. Pourquoi est-ce qu'ils sont spécifiques? C'est parce que c'est la cour qui juge les chefs de l'État. C'est la cour qui juge les premiers ministres. Et c'est la cour mokote qui batunaye bazalawana na volonté à président de la République. Il y a un constituant linga qui bazala 9 juges. Ils ont composé cour 9. Na 9 wana 3 bauta na volonté initiative ya chef de l'État, 3 bauta na initiative ya congrès, 3 mususu bauta na initiative ya conseil supérieur ya magistrature. Osola nanga bango nyonso 9 ceux qui président pona ki waye na 6 mususu esali 9 chef de l'État a signé ordonnance. Donc ingolo bani ingolo ba ke bao bazana kati kuna ya cour constitutionnelle état museli na bango ko composition na bango ninga les apasi na banana ça dit fonctionnement na bango composition na bango organisation na bango ils allaient ko échapper na règle commune. Ils allaient ko échapper na règle normale. Vous comprenez? Parce que la cour mususu, toujours exemple conseil d'État, toujours exemple cour de cassation, bazali nommé directement par chef de l'État sur proposition ya conseil supérieur à magistrature. Mais cour wana, autobengi cour constitutionnelle, jamais alors jamais bakozala bangonyo so 9 na initiative à chef de l'État. Non, il faut pas utabisika mususu. Na loi o ezali ko sala organisation ya cour wana elobi boui. Elobi ba 9 juges wana bakozala libela na libela te bakosala système ya rotation. Bakosala système ya rotation 3 bakwei batia 3 ya sika. Ça dépend de bakoyela. Moko apesi moko basali rotation. Pona nini? Balingi te bazala ba chef coutumier. Ndenge bamboka monsieur zaka mutu afanda libela tikala fonctionnaire la libela. Kuna balingi système ya rotation pona nini? Ba mema une nouvelle énergie. Na komaka nouvelle énergie, bazala net incertain, bazala avec une certaine indépendance. Balobi bo na ta loi wana. La loi portant la loi organique portant organisation fonctionnement ya cour constitutionnelle. Et le bibo l'article 31 faut ezala. Et le que ba membre ya cour wana ba koki kozana musala mususu te. Tant mandat na bango ezana. Ba koki ko simba musala mususu te. O ezali ba bengi privé ou bien public. Vous en avez posté privé na public. Alors, ce que les chefs d'État ont besoin à restructurer l'appareil judiciaire, à toucher bisika nyonso oyo loi ezo permettre ya toucher. Exception et kozala o wana, surtout so bazana mandat na bango. Wana ko toucher ngote. Mais ko toucher yango e bimisi bien te. Donc to ba ki e bimisi bien te. Mais on peut rectifier o benga rétropédalage. Pour moi qui bosali logo mobo et sali mo erreur bo rectifier ngo bino moko bo bongisi mais batu bani ko bongisa te po nini ba mona ndi ba pola donc ce de bongisi mo etu politique mbo ko tamusa mboka ndingo na te parce que le chef de l'État ne pouvait pas nommer les magistrats na ba poste so ka zoki proposition ko na niveau conseil supérieur à magistrature te. Or conseil supérieur à magistrature pe bango ba ko proposer jamais un magistrat ou azana mandat na ye ou azana kati ya cour constitutionnelle. Ce qui conseil supérieur à magistrature nous te proposa ki bango, c'est que ngai na ko lobake erreur uti kuna. Donc chef d'État ça pour rien. Mais ce chef d'État ça là qui on ande na S5 a consulter conseil supérieur à magistrature, erreur ça na niveau wana. Mais tout rectifier, et ça pour ma gravité. Place na zande yangwana. Maintenant ko lukane ko justifier yango comme ce ko pesa net intention à bien te. On se comprend ngai na lokotie loko mobo abi ramasser c'est pas voler ndé balubaka. Na lokotie loko kolo loko abi ko eza ngai. Ngala linso so nsamute. C'est une mauvaise foi. Balobi loko téléphone wana iza ye ba numéro na kati abiki eza numéro boy ba benga pe sonné o ngana lokoti kaka ko na mauvaise foi ndeko nanga tango comprendre que iza ngai ti o sani ozo isi kolo nango ndenge moko na o ya biso tango to comprendre que to sali erreur c'était facile de dire que oh ça va comme bango ba boy parce que bazana mandat na bango ba si sa mandat na bango comme ça biso to sani ni to rectifier to sali ordonnance mususu et puis Congo continue ko tambola mais bango abiga ke beaucoup ça là ce beau salité beau démission beau zaba démissionnaire mususu na lui na bon ma conduite ba tuka na nzela to landa ka bato to kanga bango ba osala soutien ngabi état de droit ngo kanga ka bato yango komika boy ga ça te fait silence côté FCC bazo réagir te même jour ya ma proteste ma ba yakité moi mo kambezo le ka ba ta pour réagir
Bon, na famille, ceux qui n'étaient pas fêtés, bah na 6 classes. Moi, on a 8 ans na fête. T'as la famille. Surtout dans la bande, on a 10, bah ça examen l'état dans la famille. 9 basu. Ko compter 10, hein. Bon compter à 9 na fête. Pour 10e a oya na été. Bon so na été bozama be. Bon compter sur FCC na bisengo. So FCC a boyini ko ya boutique fa na ye. Yemo ga iba reproche azana mon mtu. Il se reproche de quelque chose. Ngalinga botabu azo se reproche na quelque chose fa na ye. Mais nena linga te mutachaka ba désordre, hein. O simba gi te tourna yo, o lingi biso tu simba te. Wana ntuko na mona mala mute. Mais FCC merci na position bozumi kolo ya ko fanda kimia. En tout cas, tous ont mérité kimia na bino parce que mutabaki en okara koko na bino papa na biso musa lobaki hors de question muto apesa ki sengo pa batute apesa biso ba leçon ya on va faire na ba kimia botika ba fa na ba après ko chama kele matunda pour ma chandelle to moni silence radio côté ba nga ko bina souter on a fotu na ba poni ba bimate emsu bango za promi ya ba consigne emsu consigne pesa mba bimate ba lobate déjà pour nous bango bon organisation na bango ndiamwa moni bango différence na bango na ba perti mususu ya mwa soki ga kinga city alobiki botika batiki nde bazabo msusu na biteke ya solo même msusu mais ba masa mususu za ata mkonja lobi botika marche oyo bango ba responsable sur la marche de Bousson mais je vois la Kabundu no oui je vois la Augustin oui même mkonja batika non bozana c'est-à-dire topesa mkonja biso valeur. Mais surtout au PC Valère qui va PC n'est papa aux hommes manqué père Nabino Nami soit battu. Ce que vous avez soit respecté papa Nabino parce que vous avez manqué. Vous avez été côté. Donc il y a massa nangai ya IDPS po IDPS ba massa ne parce que tant biso tangaka ba chik vie pa ba na opposition ma kasi ba 91 ba 93 to ya étudiant. Donc au sentir période ça biso tout ba sympathisant IDPS. Et on a tiré la règle ba biso mais na za membre IDPS. Mais toutefois ceux qui m'ont dit que mboka mikolo abiki botika marche botika bozala poser mais ce que ceux qui n'ont botika marche boké système ka ya nini ya Genève 48 heures longola kuna non aujourd'hui il n'est plus le président il y a parti politique il est devenu président de la République donc tout ça l'assemblée on dit makaye ya koyoka kaye ba position na biso radical to sana ngona ba position na biso radical to sana ngona to sala ngona kati libanda te sinon e ko diminuer valeur am konzi donc mkonzo abi te botika neti mikolo abi te botika na niveau table de concertation to lini batoyo o to ben Colombe mais bien ki bato FC va changer te batika ba nina kala OK malé même pour tout s'entretien mais tout monde peut makambo ya Martin Fayulu nga lobby par rapport ya ndenge président de la République abuki mibeko nakati la muka pe mbutumute koti bandiko msusu la muka ba leader msusu baza contre makambo Fayulu lobby wana babiki azo créer des ordres baza pena ya wote to mona pe honorable Mike Mukebe pa tellement ka lobby na micro na biso keno Martin Fayulu azo ko be suma kamazo sala te azo lisanga bunganga mabe bango baza ko sélection na position wana tina ba Francis Kalombo ba telemeli côté les mélaïs ça problème té mais ko yebisa biso ni to sala alternative nini boko opter na démarche nini boko sala yango ne li malamu parce que nous ne voulons pas l'opposition contre l'opposition au niveau. Opposition, les couleurs opposition, ils ont raté. Donc, soyez Martin Fayulu a une zéla ouaye, yakolobaka nengwana. Nous voulons constater que l'opposition a M. Kabouani. Et c'est ça que nous voulons. Tony ba hypocrite. Soza pourrier, ok, si manaï. Soza pourrier, te aux oppositions na yo. Mais à condition que yo yeb sabiso nini yo moni malama osala pona mboka. Ok? Sans qu'autant à combat Martin Fayulu. Au lieu Martin Fayulu, comment ils ont une succès makashi. Moi, qui bino mo bozo chai bozo tuzong sa na six. Moi, on va faire na États-Unis à faire na tango ya bika phrase o bato alobaka déjà ezate ka loba phrase asika Martin Fayulu alobika ba phrase bato alobaka déjà alors siko na okama ba phrase ngo komo ndiba phrase asika ikomi ni kopesa maboma na yo kabuya atina doit ki ne obu ki na psen pepe vraiment il y a très kuna est-ce que lui soigne les gens là-bas il est psychiatre ou comment il doit commencer à envoyer les gens botika bato ba loba bandeko nanga IDPS quand vous parlez là muto za bino vous allez quitter boyi makambo non songisa na Rwanda to ka ki on a binoti Bobosani. Donc tout ça tant bino bozo sala ngo eza problème ti. Ta bani mo bozo sala ngo bino bomo tomboka. Non botika bango. Ngala lingende démocratie za mboka na biso. Tolérance. Muto alobi likambo yoki. Alors bino siko ba kondiza bino ko ba réactif parce que c'est ma ping pong. Ping pong. Non eza bien té. Ka yo ça va to bozo ma boma na mo mituna bino sala azuma la muté. Ça c'est ninji. Yo na fe mususu wana afinga na bino na boketu donc c'est bino tundenge moko. Non, c'est normal que vous avez un langage bien. So moni batu alobi mabe pona bino neti ngoza makambo ya. So gini na ya la moka ba panzaki.
bazo acquisé inutilement sans preuve hein? Moi je le dis hein, mwanga linga kufunda mutu gratuitement sans preuve bozo funda kyo parce que mona ki ba wewa mais ennemi peut utiliser ka système wana pour masquer au moins azana torté mais il faut avoir le langage au bisabato que non ça va en tout cas to regretter acte zalaki kuna to condamner ba acte à violence biso za ba violence té toutefois to sengi banquete ça la maba déterminer ba responsabilité ça c'est mieux na place au bakio na moni mituna bino ça la suma la muté siko wani za ndengeni mukonzi audije biso lobi za ndengona ese za ndengona mukonzi obona ofinga bato ozo diriger baza mituma la muté to combien suka entretien biso maître Lolo na éviter moi mukeka kakeka opesa biso moi mukeza mo mukuse par rapport à question batibé baza ko poser ngo to moni pe mbutu mutu ministre intérieur na ministre de décentralisation mona mboka saria sukubewa bazo wela faire recensement et ça na rôle anani ya kozwa. L'ordonnance 17/25, il y a le 10 juillet 2017, et le but est recensement, ils allaient ministère, ils allaient mission spécifique. Il y a ministère intérieur, mais en collaboration avec le ministère, il y a décentralisation. En fait, ministère de la décentralisation, sécurité, tout ça, ils ont un ministère moko. Mais ton gars, tu as un nombre de bilans ministres. Pour te payer, ça doit poste. Il y a un ministre de sport, loisirs et jeunesse, 3 ministères et bimiona. Ou sport, ministère il intérieur, ministère de la sécurité nationale, ministère de la décentralisation. En fait, c'est un ministère, avec peut-être des secrétariats généraux différents. Donc, à la secrétaire général, il y a charge, il y a décentralisation. À la secrétaire, comme ça, Obi? Non, bakotique la yété. En faire un recensement, il y a un ministère intérieur, mais en collaboration. C'est un gouvernement uni. Moi, je suis le gouvernement, je réponds à 3 démarches. La responsabilité commune, la collégialité et la solidarité. Donc, on ne voit pas la différence. Ministre, il y a intérieur, ministre, il y a décentralisation, il y a une équipe. D'ailleurs, on dirait Suarez, Messi, Suarez, Chabi, Messi, Kalebi, on est cotaté. Est-ce que c'est ça là? Pour intérêt qui n'a pas de cassation déjà, il y a intérieur. Et bon, comme on a dit, ata bino moko. Donc, on a batunda gasi na boti na document na parlement bino bino soboye bité. Parce que j'aurais appris que bazaki surpris ba ko comme les gens au niveau conseil d'état. Est-ce que batambu la rende ngona? Oye funda moi si na yo bozana problème té. Oyo funda yo na yo funda ye déjà bokanga ye. Ou bien moi si na yo ari o funda mobala bo bolongo la mbala ngana musala. Est-ce que ça rende ngona? Donc il faut qu'il y ait la solidarité gouvernementale, il faut qu'il y ait la responsabilité commune à gouvernement, il faut qu'il y ait solidarité, c'est-à-dire collégialité, solidarité et responsabilité. Il y a un caractérisé gouvernement pour permettre à ce que qui m'y est là. Parce que chaque ministère na ministère ils ont mission spécifique nango. Mais il y a une attribution spécifique. Mais il y a aussi attribution commune. Oh, il y a dans le sens que les loyaux, aux obim samutu, na compte à gouvernement, tu parles au nom de tout le monde. Jolino Makele, quand il parle pour le gouvernement, il y a un ministre, mais il parle au nom du gouvernement. Et on te dit qu'il y a une notion de la loge, na loge club, sur la loge ni bakina otala. Tawa salaka séminaire na bangwana. Mba undi. Ils ont 3 jours. Or, il faut faire un temps ébélé. Parce que ici au Congo, nous sommes obligés à éduquer Batu. Nous avons des diplômés. Tout ça, nous avons remise à niveau. Batu mis dans la défense ébélé. Ministre Bino Bali Botswana. Ministre gouvernement Moko. Donc, c'est une discussion avec un parti politique. Vous avez un conseil des ministres. Et ce qui est encore regrettable, c'est que les chefs d'État, chaque fois, ça a surpris. Avis au gouvernement qui chef d'État est bagité. Le ministre Moko qui est au fond dans le conseil d'État. Vous découvrez dans le conseil des ministres. Donc, moi, je me pose aussi la question. La différence est à mingi, dysfonctionnement est à lui. Au moins, ils ont posé problème. Ce cas, il faut y aller kinga. En tout cas, merci d'avoir découvert ce botala kibiso, vous s'abonner toujours à la chaîne Nabiso. N'habitez mettre le loso dans les canisa sokobe message moi suka pour tous ces entretiens. Na balanda. Na makasi to lingana makasi fort to lingana parce que pendant que biso tozo bunda na Kinshasa na Bunya, kodi soki kodeko c'est na biso za orchestre nini et kodi kuneza beta musique. C'est regrettable. C'est regrettable. Hein? Et ça vraiment pas si nous avons regretté Congo comme on dirait passoire mon boye mututu alingia kota continue à saler oya ngosala. Siko kodeko baza combien de personnes? Voilà, c'est ça les premiers. On a sabino que idée à copier sa batu formation parce que si classe c'est malam. Moi na bunya wana. So qui ba jeune nyons wana bunya baza formation militaire ta si ba classe na bango. Ah. Et vous allez ramener mususu. Donc idée à copier sa batu formation no mono mabeti. Pour tous les années, ba bon ça âge, ba benda ti ba 60 ans pour biso beto nous kotsa.
tozwa formation. En tout cas, merci beaucoup. Vous abonnez toujours à la chaîne Abisso Malasima Masola Kobete Kozalagaka. Natiki Bino. Ciao.